Congo yako kamba biso na débat ndeko bati Congo yenge epai na yo mpe maloba nyonso mazongi mboka mwayo matondo papa na ngai dompe vitankanga matondo na bino balandi bayebozwi penza tango ya kovanda pe ya kolanda masolo na pokwa na lelo na pesi bino banso yenge mbote na bino banso isika yonso bino bozwami na pesi pe mbote na ndeko na biso Zambwana Joachim na tango na ye apesi mpona koya kosola na bana na Congo kaka ndenge ndompe ya uti koloba awa ezali likambo ya kobeta na bibotu te ezali likambo ya kosolola oyo apesi makanisi na ye na yango baoyo bazali kolanda biso moko na moko akobenda ndambo oyo ya alingi na ndambo buku oyo bamemelaki biso tomoni ete moko na moko abenda ndambo na ye oyo alingi kozala katolike asepeli na makambo wana akomi na ye katolike oyo alobi te nga naza protestant mpona ntina boye akoma na ye protestant basusu bakoma bampe vers longo baarmée du salut baoyo babimi bamusulman moto na moto azali kolanda esika motema na ye ezali tozali lokola mbisi azali kolanda mai eza kotiola soki okuti mai wana eza moto mpona yo okokende te ozongi yango ntina tokoki kosala masolo na pokwa ya lelo na pesi mbote na baye banso bazali kolanda nazali na chronometre awa mpona koyebisa bandeko na biso soki motuna etunami soki napesi ndeko Zambwana 3 minutes na kopesa pe ndeko Dompei 3 minutes soki okoki kopesa eyano na 3 minutes te soki topesi yo 15 minutes okozala nango kaka ndenge moko yenge mpona kobanda mateya ya lelo ndenge babandaka likambo nyonso esengeli koyeba likambo yango ezali nini babengi ye satana babengi ye diabulu babengi ye aza na bakombo kilikili kadia mpemba babengi ye soki nani alors ye azali nani ye tata wana babengi satana azali tata azali mama azali koko azali elenge aza na forme nini auti wapi pe tina na ye nini na kati na mokili oyo yango na kosenga moko na moko wako wakopesa biso oyo ye azokokanisa oyo ye ayebi na tina ya moto oyo satana kombo na ye mpenza ya solo na ye kombo na ye satana kombo na ye diable kombo na ye démon kombo na ye nayebi te aza na bakombo kilikili eske ezali kaka ye to ezali bakeseni na misala baza kosala to soki akomi na Afrique akomaka kombo mosusu soki akomi na poto akomi développement nayebi te yango wana tokomeka koyekola na lelo boyebisa biso tata wana oyo babengi diabulu ye azali nani auti wapi lisolo na ye bandaki wapi po eloko nyonso oyo toyebi lelo mingi eza na bibandeli epi eloko eza na ebandeli ezalaka mpe na suka na yango ye abandaki wapi nani asalaki ye ntina na ye nini motuna ya liboso yango wana ye azali nani auti mpe wapi bobetela biso lisolo na ye na ndenge balobaka a tout seigneur tout honneur ezali ya solo mpenza na kopesa ndeko Zambwana maloba moto ya yambo mpo ye azali oyo abengami na kati na manaka ya lelo mpona kopesa mayele na ye mpona kokabola na biso papa na nga Zambwana napesi yo mbote lisusu mpe napesi yo maloba bandeko mpe bazwa temps ya koreagir na mabiyano oyo ozali kopesa na boni tokobanda boye tobanda kaka na motuna ya liboso satana ye azali nani mpe auti wapi maloba eza epa na yo. Bon, ngai kutunde mutu faina poser bino d'abord question là parce que raison nazali kolobela boye ngai na kokende en fonction ya les deux côtés côté chrétien place nde wana kombo satana ebimelaki comme Lucifer mais sikoyo soki ye na position na bino bato bakondimaka biblia te bato bobengaka mukanda biso mukanda ya bapaya bato boza koloba ete jamais Adam na Eva bazalaki batata ya liboso te wana ndenga mutu fana tuna bino première question ya koyeba bandeko oyo bino boza kondimela bible te mpona bino satana azali nani sur place ni boyokela kombo ya satana parce que kombo ya satana eza na bible siko bino nde bondimaka bible te yango wana lingi avant tokende totia mpe ligne de côté gauche na côté droite oyo badani yango bandimaka bible ke kuna makambo ekobimaka kuna ya bible tokopesa bino définition ndenge oposer question na korépondre bino mais sikoyo nayeba bino bato bokondimelaka bible te kombo satana bino bozula yango wapi na banzi ete yo ozali invité principal tobengi yo mpo toyeba boyebi nini yo ozali na yango sika soki yo okomi kotuna lisusu mituna na bandeko namoni motuna na yo ekoya na kati ya biyano yo ozali kopesa esi nano eyano kobanda na buku na yo
ezali kambunini elubuku na yo lubinini ye auti wapi si madompe ipe akosala lokola ayoki lisolo na yo te ye apesi oyo yo apesi oyo ye yano kino tokokoba ndenge wana bien tokomi kotuna mutuna pesi mutuna pesa kali yano papa na ngai ezama non ni kama non awa siko na banza sarclage yo moko osali yango o comprendre siko pona nini dès le départ les premiers 5 minutes olekisa mpe na mwa challenge amuke parce que na lolenge yo olingelaki eke na émission oyo ya wana azalaki mpe perdi comment tokokabola awa ezala difficile mais siko na banza o comprendre que pourquoi pas ngam naza mutu ya sujet du jour na pusi mwa muke nsima nde baquestion ekomi koyame soki ekomi ke bino boloba nga naloba pendant ke nga na bino toza kosokola même bassin te ekozala mwa difficile nde yango wana omoni nga mpe na pose bino question mpo nazala premier ya kosote mais lokola sarclage esili nango awa toyokana ke nakozalanga molai te mais soki nakoki kokende mwa muke nde ere wana sikoyo peut-être tokozwa nzela nini tokopasola na katikati parce que lelo nayebi te eza débat ou bien mateya mpo soki mateya yango nasina teya mateya yango na youtube kuna bandeko mingi kati na bino bokendaki kolanda yango nde yango wana ebendi challenge mpo mingi kati na bino bozali kochallange mateya oyo natiaki na youtube concernant satana ke eza bongo te yango wana naza kolinga nakota mpe mpo nayeba koma na kobendela émission oyo lelo eza mpenza na contrôle na bino te mais yo kaka en tant que modérateur moto eza na contrôle na émission mais en réalité en dehors ya ngai na yo émission eza 90% epai na ngai ok nakopesa yo litomba na oyo osengi ndeko na ngai don mpe nakamatika fumba na mutuna wana nazongisi epa na yo satana yo oyebeli wapi auti wapi ntina na ye nini na kati na mokili oyo tala maloba ekomi epa na yo Matondo, nakanisi na korepondre na mutuna wana nanu te na korepondre plus na préoccupation ya ndeko za bwana parce que ye alobi ke satana azali eloko oyo azali kaka na mokanda na ye ya biblia or biso apparemment selon ye tozali kondimela mokanda wana te mais elingi koloba mpe te ke totangaka yango te mais correction na kosala ete satan esika mosusu aza kobenga ye shetani azali eloko moko ezali kaka inera na bible te na babokoko nyonso ya bandeko na biso ya Middle East ndenge babengaka yango meme pa baperse shaitan réalité wana ezalaki donc réponse na ngai napesa yango ezaka na mokuse mpona koloba ke shaitan satan azali inhérent kaka na bible te mais je pense que le reste sikoyo tokoki koavancer mpo acomprendre ke ntango tozali kosolola ezali réalité moko bible elobeli yango ndenge azali kodefendre yango mais ezali kaka yango te coran mpe elobeli shaitan soki okei mpe pa basekte ebele ezali na kati na meme ata na mboka ya Iran ezali na baoyo babengaka banani meme fois baai nakende koza mosika te fois baai ezali kolobela satan même satanisme elobelaka satan donc je pense pas kazali inera na bible matondo nazongisima matondo papa na nganza bwana oyoki yano ndeko ndo mpe apesi alobi satana azali na ye kolandanaka na bikolo bapesi ye komona bango mpe bapesi ndimbola ya oyo ye balingi kopesa ye sika oyo yo na kati na biblia tata wana satana shetani diabulu kadia mpemba ye auti wapi mpe ntina na ye nini maloba epa na yo ok merci mingi lokola toyokani ete ezali boyokani ete bino mpe bosili koyeba soit botanga yango quelque part ou bien mpe na bonkulu na bino kombo ya satana ezali te bato mpe bakondimaka satana bazali ça va alors boye tokomi prêt ya kodémarrer émission na biso problème ezali awa ya komeka mpe kolobela makambo ya satana comment ezali korelie na oyo tozali kobenga culture na biso ya Afrique parce que bino nayebi domaine na bino boza kotourne mingi na makambo etali bakoko to bokoko na biso alors basé sur réalité biblique Satan premier combo ezalaka d'abord Lucifer et na ntango azalaki na combo ya Lucifer bazalaki premier chérubin donc après tata nzambe na bikelamu nyonso asala na bikelamu ezalaki na lola na minute wana tokoki kolobela yango Satan qui est un chérubin comparé à archange Michael bango bazalaki na position vraiment supérieure mais na description ya nzambe na mokanda ya Ézéchiel chapitre 28 précisément à partir de 15 tina se okoya komona ete bazali kopesa description ya Satan qui est awa Lucifer na na vato benga ya Satan
ki azalaki na kitoko moko nzambe asalela ye, il n'y a aucune créature nzambe asala ezalaki kitoko koleka ye Lucifer. Nzambe alingaki pe mingi. Mais eloko moko ya kosalema ete nzambe na bolingi babikela nyonso asalaki ki ye ba ange baza na groupe na ba groupe bamosusu baza ba chérubin, bamosusu baza ba séraphin, bamosusu baza na bakombo ndenge na ndenge oyo tokoki konome bango te. Ye apesamelaki pe lokola ba ange nyonso rôle ete aza na équipe na ye ya ba ange ne adirijaka, azalaki pe na mibeko oyo bapesaki na bango nyonso ete oyo bosala yango te na oyo bosala yango, qui est une certaine loi ya koloba ete le mal ezalaki wana batouche te, le bien pe ezalaki wana bakontinue kosala le bien. Eyai komona na ete Satan qui est Lucifer awa na bokei kosimba na ye ba place oyo sanduku ya mibeko bapekisaki bato basimba te, esalaki ete akomaki kosala misala oyo akendaki kodécouvrir na nzela na ye wana kigoigoi ya orgueil ya bana kokoma teti orgueilleux na ki orgueil wana discussion eyai kokoya na lola makambo eza na mukanda ya révélation na biso tokotana na Bible bitumba ekoyaki na bitumba yango mutesalaki ete Satan ayaki kopola bitumba bato bakansaki au côté gauche nzambe, côté droite Satan. Ce n'est pas vrai. Aucun jour nzambe atikaki kozala challenge na créature na nature na ye pour dire que Satan ke kozala na pembeni na nzambe basala comparaison que côté gauche Satan, côté droite nzambe. Jamais. Il faut dire côté ba ange ya nzambe ba côté na bango, côté ba ange ya Satan na pe côté na bango. Alors na bitumba wana je sais que ayaki ko perdre comme na Lucifer, ayaki kozwa kombo ya diable qui est Satan. De place on a premier combo ya Satan eyaki komonanela ye Satan ye mutazali supposé kozala sikoyo meneur, pas les créatures ya le mal mais meneur, pas aussi les créateurs de mabe qui est place au toko ya kokoba tango toko continue poto ya koyeba bamfumutulendo na bino ngolu wana bakenda kozula yango wapi oyo bakoma lelo ete bakomi kosala bakiteke oyo tosambela nzambe bakoko na biso parce que ye mutu akoprotege biso biloko wana nde kuna nga naza koya bientôt mpona yeba à quel niveau puissance ya Satan aza nango na babikeko oyo ya bakoko à vous l'antenne.